Bote bandeko basango na biso ya Salmo 133 TV ebandi abonné partager na chaîne o ezopesa biso information na olenge esengeli na ba détail nyonso tu. Tata mokonzi ya kala to président ya kala ya Afrique du Sud M. Thabo Mbeki alobi vérité pe asali ba révélation sur dialogue ya Sun City, dialogue oyo ba Rwanda bazo profiter koloba pona koluka kobundisa pe kobotola mabele ya Congo na maskara ya ba M23 ye apesi ba détail pe alobi wa vérité lolenge nini ba clause ezalaki ye wana liboso ya etano moke azopesa ba détail basango na biso ngisi courant na kati ya Goma lokola population elaki ete courant ezalaki te bazo bongisela bango courant. Population ya Goma esengi au secours toujours appui ya moto nyonso peuple congolais telema bunde ya mabele na yo soutenir bandeko baza kati na Goma na bakati ya bopito batondi kisi ezali te mai ya komela ezali te assistance malamu ezali te lisungi na yo eza malamu mingi lolenge bozolanda na bilili oyo tozolakisa basango na biso. Population ya Congo o batonsami na Goma basusu bazo déplacer continuité ya déplacement eza makasi kaka ndenge bozomona bongo batie babifunda bakangi bisaka bazokende koluka bisikani ya kofanda basusu bakoti Rwanda basusu bazoko luka bisika kofanda na mikumba ya bana pasi ekoti na kati ya mboka. Nzambe asunga akotela peuple oyo akutsami na likambo oyo. Corneille Nanga alobi bazoko avancer bakotika la simate bakoboto wa mboka Congo ye objectif na ye ezali abenga na président Félix Tshisekedi na bokonzi po ete bango bazwa bokonzi wana décision ya Corneille guerre ekoti makasi basango na biso. Ministre ya défense ya mboka Congo atelemi pe alobi ya solo ete trop c'est trop to telemi likolo a déclaré guerre pour l'étendue nyonso tu ya mboka alobi ete eteni moko te ya mboka Congo ekotikala mabela banguna peuple congolais telema bundela mboka ko zonga simate tika conflit yo moto ya opposition moto ya pouvoir bosangana pona kobundela mboka bobundela moto te bobundela ba poche na bino te mabumu te ba propre famille na bino te kasi bundela ekolo nde maloba ya ministre ya défense ya mboka Congo alobi ete peuple nyonso telema tosangana elongo pona kokende kobundela mboka. Alobi guerre a déclaré yango kati na mboka lelo etelemi bongo pona kobundela mboka basango na biso ndenge bozomona na bilili
na mboka États-Unis, crash monene esalamaki na Washington etutani avion na hélicoptère ezalaki faute ya contrôle. Moto azalaki na tour de contrôle akomandaki mabe nde incident to accident ya monene ya makasi esalami na kati na Washington nde crash ya monene ebomi 67 personnes nde ba famille wana bazolela bandeko na bango. Service d'investigation ezosala koluka kolandela ba boîte noire pona koyeba motif nini o ememi ba accident na kati ya ba avion wana, hélicoptère ya ba soda na avion normal nde nyonso total ya bato bakufi 67 moto abiki azalite. Ba sango na biso na 10 minutes. Communauté africaine, communauté congolais, communauté angolais, communauté sénégalais, communauté nyonso Afrique na kati ya mboka Portland balobi message bapesi milengela malili ezoya wana message ya communauté malili ezoya a partir ya lundi ekoyinda malili ekokota makasi katikati na mboka somba bilei somba fufu somba sukali sombe le koneso kokozana nango na ndako po ete ntango malili ekokoma moto akozwa susu tante ya koma kokende koluka lipa po ete bamaison ekokanga bashop nyonso ekokangama yango profite a partir ya lundi malili ezokwea katikati na eta ya Portland na eta ya Washington. Sialo basango na biso tosuki wana abonner partager ntango nyonso po ete ozwa eteni ya basango na biso na tango réel. Merci beaucoup. Abonnez, partagez na temps réel pour la cause de basango na biso bisika ekuti yo. Merci beaucoup.